Kombo tata mwana pe mosantu awa tozana mitala papa Simon Kimbangu oni ndenge totala koto bana bazumi bazelo kuna tole zo salama koto musalo salama kuna usisa saladal anesiko omoni en fait motivama so makasi fweza na tina musalo pamba te musalo eza musala passe pesa meli batana passe pour basala on ezo senga vraiment main d'œuvre makasi ezo senga financement makasi pour tout ko avancer parce que qui ndembele benga maki bientôt là petit ko sala munene na 6 jours pour na fanfare nyoso oni ndenge bato so baza motivé dans ça musala awa to eto kuti papa na biso papa balio ne kete sikoyo moi mituna pe sangita kotuna ye ne ozalaka buta motena yo to moni yo na kete sikoyo yebite musala ndenge yo sala masoko ko yebisa biso ndenge makambo etambola awa biso za batete to salaka tout travaux mingi tozo sande na ferraillage ba colonne nyonso bozo mona nde tozo sala mais lokola mabende zana nute nde to mema mabele mema mabanga na se tozo tonga ndako likolo ba tribune yango nde misala tozo sala na bato bazo na sikote o bazo ba kokia peut-être moyen ko yate mais soki bazana moyen ko neni ba ko sala pona kotina moi loko na bango muke pona kotonga musala est-ce que possibilité zali possibilité za makasi na kandisi oyebi misala na biso lingomba ndenge to sala ka yango eza nango ya kolakisa mutu te eza kaka bulembu mais toyebi ke sika musala ezalaka ozobela oza péché na musala totindaka contribution na yo ambongo na ngai ekende kosala musala yango pe ozuita a moi congé tika pena nyata makolo po papa folonga lobe sika bakimbangi basalaka epe mapambo le yaka soki tozo sala te bapoche ko kako mais tango to sala esengwana yepe azongela ekendaka ezongaka po bande ko baya to sala musala na place to vanda to lobaka to raisonner omolingo te to sala ona misala nde to lakisaka munene ya papa Simon Kimbangu lelo tozana esengo tokende Angola mais basali misala soki bavanda bafanda se bandako basala banalize kotonga na kofinga na mbele tokete mais tozobonga matokende po bazosala musala bande ko bisika nyonso bozali ozala wapi musala yango yo bozomona ebimi libanda yo pe linga omema brique na yo musala tatekende liko merci beaucoup landa mutana biso nenga utolo bakaka oleto lobaka bele antina koliko yeba o azongsi basali boy importance tango ezati kanisa bala mozeti to ya na mitendi musala musala biso le toza mokola samedi sikoyo otaki depuis vendredi tozali lelo to lali awa lobi to continuer sur musala na biso parce que église pe zali awa donc musala oyo musala papa Simon Kimbangu za pasi kasi pesa on a bana bato bamoni na pasi to pusa su pemela bandeko ba kotonga to moni bandeko ba kotonga na kati sikoyo papa mboti na bino sikoyo ba ufuta bino mbongo okumoni to bozana to tibosala ba futa mbongo musala ya papa Simon Kimbangu o futela ngo pesa biso eloko te mais na musala oyo yango nde tobilisaka makambo ebele ndenge papa lobi na musala oyo bakomesa makambo ebele pomoni papa otonga aza papa pasteur papa oyo aza pasteur aza pene na église na ye aza obenga bango nde tobengaka to baba membre sympathisant aza pena pasteur na kati na église de metanga yoki mbela papa Simon Kimbangu église na quelque part awa aye kosala musala papa Simon Kimbangu pongo yosko yo Kimbangu so botami ne grandi Kimbangu so ovanda ndako pona koloba makambo ezanga ntina ntia musala papa Simon to la nano papa pasteur mbuta boni yo malam papa journaliste pipe na oza pasteur bon na libe na ndima pena so oza pena pasteur pele on etini yo na kati siko na terrain ba Kimbangiste bon nga komona nga pasteur Magloire naza pasteur protestant naza na église nazo kambeza juste na Kimvula awa soki nayaki na site ya Kimbangiste mpona kopesa maboko na tina na musala papa Simon Kimbangu pamba te toyebi oyo azali papa Simon Kimbangu soki aza nani alors nde eloko epusaki biso toyeba na koya awa mpona koyeba na kopesa maboko
pamba te na nzela mosala tozosala en tout cas papa journaliste ba bénéfice eza belé eza te que non toyaka bafutaka biso chaque semaine to chaque fin du mois non tozo bénéficier na d'abord tozo bénéficier na grâce oyo tokuti awa epai ya bapapa au fur et à mesure tozo kutana na bango eloko moko ezolongwa kakati na bomoi na biso pamba te bango bazali ba représentant bango ne bazo représenter papa Simon Kimbangu kakati na site o donc kozala na bango ponanga eza lipamboli eza pe ngolu étant que pasteur na yebi na kozwa na kakati na église ya Kimbangiste vraiment yango nde sala kesengo nanga yango nde na lingaka kozonga simate pona kwa kosala musala papa Simon Kimbangu merci beaucoup si boto Olanda bongo yonde ko Kimbangiste ovana ona ndaku pona okota masolo bazanga tina ba fertilité yoza Kimbangiste ovana ndako ba ndeko aza pasteur ya postesa aye awa na kati sika to posa zu pembe na muta na biso ya Afriki ye aye na kati siko yo muta to mone ke so moto na yo Kote mingi to mone na siko yo eloko ni be mino kati siko yo eloko meminga na kati siko yo et kondima na ngai parce que d'abord je suis chrétien qui est responsable ana lobaka faut prêcher par l'exemple faut euta mo ba mutu so ki ye mei papa Christophe Kisolokele azo balo la béton azo beta ba brique a forcerie biso banzete au ka to sala nini il faut to accompagner bango musala oyo il y a toujours na combo ya koko na bango jamais baloba ke musala tozo salsa ça ya papa d'angene ou bien ya papa Kisolokele mais papa de long toujours ya papa Simon Kimbangu donc yango wana vraiment papa journaliste tant on a zana mo il faut na sala parce que testament mobimba papa Mfumalonga tekela kibiso bolingo mibeko misala biloko misala tona so ko senango asina biso kusela baké soki na bolingo tozate ata kuna misala na moni lobi nazala depuis mokolo papa Christophe akotaki na pe nazana yawa yaka chaque jour iso ka bini même azala te ana za obligé ya ko yaka kusala toko misalela lelo na muto to bebite na molimo soki kusubaki o tozoko benga ande soki babengi Kimbangu bolingo ibeko misala toyokaki yango te message mobima yango wana matikela toza ebele awa na Kinshasa toza ebele bato bavandi na bango bayebi kote site eza commande nini on a monaki amususu bakotaki le 16 et le 17 janvier ezaki férié bayeko kamwa ils ne se retrouvent pas parce que là c'est zalaki impraticable les communes moderne en essaye zakaka te wono batongi na Angola tout cas Angola batongi mais sur place yango tozo tongo ya ko pesa maboko ya ko pesa contribution awa plate donc ba matériel les allemés de vrais il est vraiment individuel mais malédiction et ya ka l'air collectif ala to belela wakimbela wazama azana moyen aya amsala œuvre na biso eza fierté nga tangba me mangala moto alobi okotika nga na paroisse comme na paroisse mongo ya kitwa dikuna paroisse bana comme kitoko ça fait la fierté on a papa je suis très fier de ce que je suis et je suis très fier de ce que je vais rester voilà c'est ça si beaucoup muta poto zo minota mute boko dia musala minuto oko le kaka to tala musala ndenge sala mamuke muke esika nyo so bat bazali Maman Mbote na site na biso ya mitendi na moni bo osala musala boza motivé ilo nizo tina bino pona osala musala oyo ezoko neza kusala papa Simon Kimbangu yango ngo matea ni okopesa na bandeko bazozo makasa oya tene siko matea na pesi bango ba ya to sala to sisa bon abo mona mama ye mo kazana siko pona kotambola na ba mama ye mo mama ko babenga ba mama ya yambo sani on est pas au sala on a otika bandibi bango te bango mote yebo bozo mona mama kuna so mbote na to moni bino na kati siko bo sala musala ozana na ko rali mona bela tapio ko bozo sala
eloko nini soki etindi bino mpo ya kosala mosala na misala na biso tosalaka biso moko ndenge papa misato batika biso moko deja tosalaka mpona bamama baoya te ezosenga nini na mosala oyo ezosenga soki baza moto mosusu akoki kotambola te asala nini mpo akomisa ta mwa contribution na kati esiko bamama oyo bakoki kokóma na esiko te oyo baza na makasi baza na bakoti bolembu basala na makasi mpo bayaka tosala mpo misala eza mingi bayaka tosalaka oyo mpe bakoki mpona koya te kosala boye bakoki kotinda ta mwa finance mpo misala ezosenga mpe finance ezosenga manuel esenga moto aza na makoki akoki kotinda na ye mpe aza na makoki atindi mpe esombi nsima esombi zelo esombi mabanga. Merci beaucoup mama omoni nde bouti oloka mama alobi moto nyonso aza makoki akoki kotinda na ye aza makoki akoki kotinda ekokosomba nsima ekokosomba nini oza na mokili ya poto partout place ozali okoki kotinda mo eloko ya moke mpo tokokosomba misala papa simokimba espere tokuti wana tokutani na mikolo ya nsima mosala na biso toujours tokende kaka liboso merci beaucoup.